nde sangisaka bandeko bapesaka mbunda ekolo confiance na fidélité pour le kozwa information moko aussi et à temps réel yango oyo ebandi mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville ba diaspora partout na confiance de fidélité pour pesaka biso édition ya sika yango oyo ebandi. Comme d'habitude, avant de faire l'édition, nous sommes au d'abord Bassober Boyebake. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a inauguré compagnie à Sika Aviation à Congo, à Air Congo, élément plus de 27 personnes qui ont fait la balanière et ont été considérées comme inongopé. Beaucoup d'éléments ont la cassette centrale, en tout cas, les alités entre Mbujima et Nakana, parce que les gens qui ont transporté, les gens qui ont là, les détails, parce que l'État congolais a absent de Sika Obango, Bazouami. Moteli Soubande Kolanga Bisika Bozami a notre fourni édition sur l'élément Oyo Boyebake la portefeuille à l'État congolais. Boyebake société à Sika Aviation et Outaki Kosale Mana Kombo ya Air Congo na occasion wana. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Outaki Kosala inauguration Mokola mardi le 17 décembre 2024 pour un vol passager à Air Congo et l'aéroport international d'Enville Benjamin Kilunga na Wilfried Samba Bazaki ba témoin à événement de ça. Ba détail na élément Oyo. Mwana Congo, Boyebake, Société Sika Aviation Awa, la République démocratique du Congo, et aussi Kobotama, Naba avion bibalé à Boeing 737-800, Oyo et Kobanda Kosala, ba vol domestique donc, Kotambola Awa, la République démocratique du Congo, P. Libande Mboka. Bondi Melangaike, cérémonie à inauguration officielle. Et Outaki Kosalema, Mokole à mardi le 17 décembre 2024, na aéroport international d'Njili, na présence, il y a le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde a kippé. Présence, il y a Premier ministre Julie Soumina Toulouka, na ba membre ébélé à gouvernement local, VPM de transport Jean-Pierre Bemba Gombo, na ministre portefeuille Jean-Lucien Boussa. Boyebake, compagnie nationale Oyo Sika, Air Congo et Zafoui. Il y a partenariat na Ethiopia Airlines. Toujours na esprit, il y a ça, ba passager, expérience moko ya voyage, il y a haute qualité, na ba équipement moderne, na ba service moko personnalisé. Bondi Belangaike, ministre Jean-Lucien Boussa, a sepela ki makasi na idéologie Oyo, il y a entreprise ya Sika, il y a portefeuille à l'État, avant Abetambonda, la partenariat Air Congo Ethiopia Airlines. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fait compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entrevue du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Et bon, VPM ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo, Yende Abetsa Kimbonda, na cadre ya misala kitoko ebele Oyo, et Salami, na zela leadership, ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national
international. Pour n'avoir pas bien transport, événement Oyo, Ezakolakisa, mon pépé Asika, dans le secteur aérien de la République démocratique du Congo. Boye Bake, Air Congo et Kopé Samisala Moko à qualité, qu'on soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo, qu'on contribuer à Bomoko et Mboka, ya mokili mobimba, surtout comme nous awa na Afrique. Le numéro 1 et le transport a servi le chef de l'État. Allez, kako inauguré vol passager Air Congo na Boeing 737-800. Et ça la kike. Mokozi ya mboka azwa temps. Ya kosolo la ba passager oyo ya destination Lubumbashi. Et le mon premier ministre, les chefs de l'État a kenda équipé qu'on visite des avions Air Congo. Compagnie oyo ezakobanda. Donc déjà, si aéronef moderne et qu'on sera déjà la masolo awa la 2025. Bisombo na ekolo tokosenga kaka bo bakobatela misolo oyo eza kokota po ba détournement de eza koboma mboka oyo ekobanda malamu me okomona kofuta ba travailleurs ekokoma opesimbwa mbope aboyi na ye avion ekobeba mbongo ekobongisa okomona ekokoma kaka yakoluka luka po kesi nango ekokoma madusu ebele likolo ya ba gestion na kimoyibi en cravate oyo elekandelo epai ya ba mandataire public boba ke Ethiopia Airlines bango bacha sérieux po bakoma bongo biso pe to emboîté ba papo ekozala soni soki compagnie oyo ebungi lokola mungwa na nzungu yango pe biso to betisika kambonda ndenge kaka kokutana ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame simbaki dango te na Luanda esali ke madame Thérèse Kayikwamba o azali ministre affaires étrangères asangisa ba chef nyonso ba mission diplomatique pour abetela bango monda na popo ke ozali organiser la mona mboka écrit de Mateta en élégance et nous espérons justement que les engagements des deux facilitateurs nous aideront à avoir plus de compréhension sur la posture du Rwanda, sur cette action qui a sapé les efforts qui ont été entrepris depuis juillet 2022. Et nous espérons aussi que les partenaires que vous êtes, et vous n'êtes pas des partenaires exclusifs à la RDC, mais vous êtes aussi, dans la plupart des cas, des partenaires au Rwanda, que à travers vos partenariats, vous puissiez aussi mieux comprendre la posture du Rwanda et motiver le Rwanda s'il a vraiment cette volonté. Thérèse Kayikwamba-Wagner réitère l'engagement de la RDC au processus de Luanda et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités. La position de la RDC a été de voir comment et de proposer comment le processus de Nairobi pourrait être placé aussi sous la houlette de l'Union africaine. Ceci faciliterait encore une fois l'interaction entre les deux processus, l'interaction entre les deux facilitateurs et harmoniserait, si vous voulez, la question du parrainage institutionnel. Tellement que basé na champion au hôtel social en la République démocratique du Congo, Fondation Jonathan Sango Mondi Melanga ke balobi ke bango bako obéir message topé promesse au bapesa ki population au babala ko contribuer depuis et bandeli amvula au Mondi Melanga le 22 décembre au Katozali ba bengisi bandeli surtout bazalana rendez-vous pour la cause biloko ezali prévu pour la bango. Merci beaucoup, peuple congolais, Banayakin, de partout, Esika, Bozo Landangai, Ngai de Konabino, président du conseil d'administration et à Fondation Jonathan Sang, président initiateur, na Yebisa Kabino, Tango Toyaki, ko présenté Fondation Oyo, Tolobaki était Toye Pona Social Yamboka. Voma pona bino nyonso oyo boza kolanda ngai na pesi bino rendez-vous le 22 décembre ekozala na 13h na commune ya Matete quartier vitamine 1 numéro 11 référence soki oye okomona otuni kaka rond-point Musuja à partir ya rond-point Musuja soki otuni numéro 11 bakolakisa yo oyende okokuta biso Fondation Jonathan Sangu na cérémonie ya partage de vivre avec bandeko nyonso tu oyo bandimaki kotambola na biso uta le 1er janvier 2024. Na sengela bino bandeko mususu bozalaki ko hésiter, bozalaki kondimate Fondation Jonathan Sangu eye eza
kosala aventure te. Tozande na posa ya contribuer pour mboka na biso, les social de notre Congo, les social de notre Congo. Ndenge bakonzi baza kobunda biso pe tolobi ata soki tozwi nanu chance ya kokoma bisika esengi topesa makanisi na biso te, mais topense topesa oyo ya biso makanisi na nzela ya etando eke. Yango wana présence na biso eza awa. Na sengi biso nyonso to se retrouver le 22 décembre et ensemble biso nyonso ndenge na lobaki pona yo mutu ya tembe. Yaka le 22 décembre na 13h okokuta Fondation Jonathan Sangu bimona meso yo moko mona na misu après okende pe kopanza Sangu. Fondation Jonathan Sangu etikali maboko ya kofungwama pona ndeko nyonso tu oyo alingi kokota kokoma membre comme oyo alingi à travers Fondation Jonathan Sangu misala na yo eyebana. Toza wana pona yango. Vraiment mingi ya koloba te, to sengi bino to pesi bino d'abord merci pona ta oyo bino bo permetaki ko pesa biso pona kolanda biso na oyo nyonso tu toza kosala na yo na ngai to kosala ke Congo ezala Congo ya valeur. Le social du Congolais doit être changé par nous-mêmes les Congolais. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse la commune de Matete, que Dieu bénisse la Fondation Jonathan Sangu. Merci. Union européenne a condamné la motema moko ndenge Rwanda azako boye à koto sa processus ya Rwanda nyonso le bama qui na duré à président Assemblée nationale to landa ba de quel élément oyo. Nekonama ya Congo kaka ndenge esimbaki na mote na Rwanda entre République démocratique du Congo na Rwanda. Mukolo ya dimanche le 15 décembre 2024. Boyebake délégation moko ya Union européenne bayaki kokutana la président Assemblée nationale Vital Kamerhe mokolo ya mardi le 17 décembre 2024 po na kolakisa ye moral oyo bazanango ya kosoutenir processus ya koluka kimia pe kozongisa stabilité la région ya Grand Lac. Na masolo na bango na le professeur Vital Kamerhe ba représenter Union européenne ba pesi position na bango ndenge rendez-vous wana esimbaki te na Rwanda. Pona bango baza ko condamner na motema moko ndenge Rwanda aza koboya processus ya pepo aboyaki kotosa rendez-vous wana kaka na ngonga oyo mokili mobimba bazalaki kozela bamona accord moko ya kimia oyo ekopesa esengo entre Kigali na Kinshasa. Ça a été aussi pour moi une opportunité de faire part du chagrin et de déception de l'Union européenne par rapport à ce qui vient de se passer à Luanda ce week-end. Et j'ai aussi souligné l'importance que les leaders respectifs restent fermement engagés dans un processus de paix. Il faut que le gouvernement rwandais coupe le soutien pour le mouvement M23. Le peuple congolais peut vraiment compter sur l'engagement de l'Union européenne pour la paix et pour la stabilité dans la région. Pour le professeur Vital Kamerhe, aza kolobake esengeli ba effort esalema po processus ya Rwanda ezala respecté na signature ya accord ya Kimion. Atalisi bango pe ndenge baza kokanga misu po plus de 10 millions de Congolais basi bakufi na ba conflit armé la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe asengi kaka na ba Congolais ba soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Joao Lorenzo ndenge baza kobunda po kimia et contre la partie est ya République démocratique du Congo yango pe biso tobetisika kambonda pona kosangisa République démocratique du Congo de manière que ba déplacement eza malamu esengeli kobongisa banzela nyonso surtout banzela ya ebalepo nyonso nde etambwisama malamu en tout cas bondi melanga ke eza parmi monda au ministre d'état en développement rural abetsaki monda pe bazaki elongo na ministre agriculture et pe abetsaki monda tolanda elema o choisi par moi na mboka écrit de Mateta. Développement intégral. Les 38 000 km de routes dont le président a parlé, qui sont les routes de dessert agricole, ils vont être faites par la méthode IMO. Ça veut dire, à des termes très simples, c'est la population qui va être mobilisée à pouvoir
entretenir et réhabiliter ces routes. Et vous savez que les coûts substantiels d'entretien et de réhabilitation des routes par cette méthode, ce sont des coûts qui sont en fait des coûts marginaux. L'agriculture ne peut pas se faire directement comme ça, comme avec un bâton magique. Nous devons commencer par la production des semences. Notre pays est devenu comme un dépotoir. Nous avons des semences qui viennent de n'importe où, de tous les pays du monde et qui viennent. Aujourd'hui, je viens de lancer la sensibilisation avec les députés et les sénateurs pour permettre à ce que nous puissions bien comprendre comment nous pouvons faire passer la loi sémencière au niveau du Parlement. C'est pour vous dire que si nous n'avons pas de semences, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que nous avons. N'avez comme ça, nous sommaire que 25 personnes au Kokaba, Koufipe, Ming Bazali, comme on a noté, on les a dit, bilan provisoire, il y a nos naufrage et aussi qu'au Salema, mon collègue mardi le 17 décembre 2024, il y a il y a Isongo, la territoire Inongo, la province, il y a Maïndombe. Naufrage oyo et ça mis selon information auto ça lango ezali mingi surchargement les cas bakasi donc en tout cas les kisaki biloko ebele na balanière wana ya HB winner oyo mukolo nango ezabongo mwana mboka Pichu Kimba donc charge et kaki tina niveau ya ba toitire nango jusqu'à la kaka 25 bibende et bimi misusu kino lelo nanu et monalité dossier oyo naufrage et l'équipe mingi en tout cas c'est vraiment l'état congolais ameka kolandela ngo pe topé asala vraiment balisage moka malamu na zela bibale pour de manière que acte abo esale matizali ko sala passe pe ma famille minga tuka komi lelo oyo orphelin esali pasi pe ma détail mingi boko vraiment na édition so mingi ezali koya na mokolo yasima. Ce qui est réellement qui a un problème au purement spirituel et physique qui m'a pas Ibrahim Cham c'est autrement dit plan les chef coutumier en tout cas dit maintenant que dans zela coutume et que permettre que aux guérison eux que ça la que solution et pesama il y a problème aux anango mbote na bino bae bomesana kolanda ngai pe na bae oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci, bae oyo ba pesa rangai confiance. Pe nayoko lendisa bae oyo nan bazuli baku ya kokuta na ngai te, toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lo lenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bako sangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier, ba o bazo entreprendre, ba entrepreneur ne tozo ba ko sunga bango, comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozo ba ko tombola mutu. Na ndenge oyo ye alingeli tozali koyamba mikolo nyonso pona bino bae bozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika numéro na nga eza affiché wana une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. La cadre de la qualité contre l'embouteillage peut faciliter le transport en la ville province ya Kinshasa bodi bilanga kalate ba métro bis ekobanda gouvernement ya Kinshasa a outi ko signer accord ya ko sala yango na groupe moko ya ba turc pour projet et salema avec impact na idéologie tous éléments au signé Benjamin Kilunga. Mwana Congo bondi melanga ke Kinshasa eza koyamba memorandum moko oyo esangisi po na koyokana ya projet kitoko oyo eko faciliter transport na bakinwa nyonso eza déjà signé ndenge le gouverneur Daniel Bumba abeteli yango mbonda na Ahmed Albayarka président ya groupe Albayarka po na kotia ligne ya métro bis oyo ekozala na capacité ya 24 000 passagers par heure. Accord oyo ya makasi eza na cadre
ya vision ya le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya kosoulager bakinois po batika kolela na masolo ya embouteillage oyo eza konyokola bango chaque jour, surtout na déplacement pe na vie sociale économique. Ya métrobus ça y BRT ndenge esalama ba Côte d'Ivoire, ndenge esalama ba Sénégal, to implémentons na Kinshasa pour faciliter mobilité ya bakinois, c'est bakinois batambola à l'aise pour te taper solution à problématique de l'embouteillage. Na suka ya séance de travail bondimela ngai ke mwana mboka Daniel Bumba alakisi bakinois souci oyo azalango po transport ekoma kitoko. Kaka na occasion wana ba autorité ya groupe Albayark ba rassuré ke misala nango ekosalema na lombango makasi. Na suka ya nyonso bakinois oyo bazala Turquie bazoki peto ya kosolola na le gouverneur Daniel Bumba avec impact de la idéologie yango bebiso tobetisika kambonda. Na kaka toujours ya kosala ba évaluation na ba centre de formation la bangopo na koluka ko kumbela 2025 avec impact na idéologie ASBL le mouvement national pour le développement MND na mukuse o ekumba maka na le coordinateur national mwana mboka Welia Lokuli Michael Bondi bilanga ke basalaki mo bangé na tournée po bazwa ba rapport ya exercice 2024 ndenge elekalaki en tout cas mwana mboka Benjamin Kilunga tambola na bango elongo na compte ya Monda Ekolo magazine d'actualité. Ndeko ya Congo, moto akosa binote, mouvement national pour le développement ASBEL moko kitoko na mokuse MND, baza kosala misala oyo, eza kosepelisa, ba Congolais na motema moko, bondi melangaike, ba uti kosalisa, atelier moko kitoko na cadre, ya renforcement des capacités pour le développement pe mingi, po na kosala évaluation, ndenge nini batambwisa maki na 2024 po et permettre bango ba préparer 2025 batambola susu kitoko avec impact na idéologie. Bino moko botala ndenge basangani baza ko réarmer ba moral na bango oyo eko permettre bayeba bisika ya mabe ezalaki wapi pe nini esengeli basala po 2025 ezala année moko ya succès pour la bango. Ça pas vraiment de diplôme, mais c'est que la personne sait faire. Hein? Pour ne pas te perdre, baikon na biso bazo sala biloko wana par exemple au badana ba village avant mundela ya tozalaki na banjungu na biso babanda ko sala tozali na biloko babande ko sala pour ne pas te perdre ba initiative wana nyonso to perdre yango te il faut batu wana bazwa pe ba former batu misusu tango kaka basilisaki atelier wana depa bakeleli ko visiter ba centre ebele oyo ezalaka ya bango na cadre ya ko former ba Congolais to ba Kinois en particulier po ba koma utile la société bakeleli ko visiter ba centre menuiserie ndenge kaka boza komona des considérations parce que je vis le chef aye to outil réunion aye pour na ko visiter biso atali musala tozo sala apesi biso pe conseil pour enfin que to approfondir sous na organisation na sepeli vraiment na journal ba visiter qui peut ba centre informatique qui peut ba formation kuna et pesa ba kitoko avec impact de la idéologie. C'est pour essayer de discuter sur le fonctionnement de notre ministère et en particulier notre coordination au sein de votre coordination sur Nasuka Masolo bino mokobo kanenge nini bonda ebetamaki. Naziba avantage ebele na kati ya centre parce que nayaki nayebaki eloko moko te mais naye tant na koti na prendre et puis na koti ebele na moto eza peke nga pe na komi ko former pe bato mosusu donc na sens wana yabo esali kitoko biso bonda ekolo magazine d'actualité en tout cas to fuli bamogaka mokako swape to betisika kambonda collège GSG o ezalaka na lemba foire bondi milanga ke bauta ko salisa inauguration moko ya bâtiment moko ya sika oyo esalami avec impact de idéologie pe na salle moko ya kitoko ya informatique en tout cas bondi milanga ke nyose lekala avec impact de idéologie Wilfried Samola Benjamin Kilunga bazaki ba témoin ya événement ndeko nanga ya Congo bondi milanga ke collège GSG
oyo ezalaka na commune ya Lemba Foire bondimela ngai ke bauta kosalisa mobange na inauguration ya batima moko ya kitoko na cadre ya kobakisa basal de classe po na kopermettre ebele ya bakongolais oyo bamesala kotina bana na bango na banzela ya kelasi kuna batanga na bakondition moko kitoko. Kaka na batima wana boyebake salpe informatique ya kitoko euti kosalema ndenge kaka bozali komona. Boyebake masolo ebandaki nanu na messe d'action de grâce po na kokumisa nkolo na maele tope na makasi oyo apesi bango po bakokisa initiative oyo avec impact na idéologie. Kaka na même occasion wana ba élève basalaki ba poème na ba danse po na kopesa esengo na population oyo bazalaki présent na activité wana. Nasuka ya masolo bino moko boyoka ndenge nini ba élève babetsaki mbonda liboso ya caméra ya mbonda ekolo magazine d'actualité. C'est simplement d'être fidèle premièrement à cette école, de respecter les consignes qui se donnent dans cette école et d'être assez mature pour pouvoir entretenir cette école. Et par rapport à ça, nous avons déjà une grande joie parce que le nouveau bâtiment contient un laboratoire, des salles d'atelier et des salles d'application pour les pédagogues. Par rapport à ça, nous ne trouvons pas un mot qui peut subvenir à cette joie que nous avons, un mot égal à cette joie, car déjà par rapport à ça, l'évêque de Moujma s'est déplacé en notre honneur pour venir inaugurer ce nouveau bâtiment. Et bongo le numéro 1, représentant école O, monsieur l'abbé, allo bate pour Azwa 0. Étant donné que nous sommes en train de contribuer aux soucis du gouvernement, parce que le gouvernement vise la formation de la jeunesse. Et en même temps, le gouvernement a besoin de soutien. Et ces soutiens aussi, ce sont des soutiens de particuliers. C'est entre autres les soutiens de l'Église. Et nous, c'est l'Église catholique. La bénédiction du nouveau bâtiment entre dans le souci du gouvernement, non seulement de voir les élèves étudier, mais de voir aussi les élèves étudier dans de bonnes conditions. Yaboe et sali kitoko komona formation awa et pesa mara kitoko kaka ndenge ba parents o batina kabana na bango ba pesa ka ba témoignage ya ndenge na ndenge biso pe mbonda ekolo to betisi kaka mbonda. Bonjour, c'est qu'on non commente au monde école salé bino à travers reporter na bango azakuna sur place na kananga Gédéon Kambundi à rapport na au Italie zela kolongwa kananga comme mbujima ezalité mutako sabinote donc il va transporter bazako lela passe na mawa donc il date kaka l'état a bosani bango to éviter pourquoi tout ça va détailler na élément oyo mbote ba kongomani awa tozana kati ya Kasai Central précisément na rendez-vous oyo babengi atandele avant koma pont ya Mwanzangoma rivière monene zawana mais awa toza tout près ya ville ya Kananga mais bozota la état de route ndenge biso tozali magazine d'actualité mbonda ekolo oyo kambami na le DG valable en ledewa et se déplacer ville ya Kinshasa ndeza wana province ya Kasai Central pona kotala oyo ba oyebisa biso misala ezo salama pour te dire que le projet 145 territoires balançant au Kala. Mais il est là vraiment. Binomo bomo na kaka. Bisoto betika mbonda. Tokende mbujima ime passion na moni na province ya Kasai Central. Uti wapi? Na uti Kikwite. Kobima Kikwite na biso to tamoli na biso bien. Ti kalebo ya kuna metokomi kalebo ya mabuza poto mona kananga. Problème. Awa toza lisusu na kananga na province ya Kasai Central. Toza nde na atandele o babengaka mashaka mbala. Na ngombe wana. Awa na lingina tuna boy papa. Okay. Biso to yebi ke projet 145 territoires koto misala nyo sese banda ndenge nini ozobisa biso ke loko moizo sala mate. Ndeko nanga bazoko sa président. Pona nini balingaka bapesa ba jeune suivi ya province na province.
awa suivi ezate ba député wa 0 mètre toza na Masha Kambala awa babengaka tandeli a 0 mètre ezana moto moko te oyo ayaka kotala nzela oyo mais bazaka kuna bazo fete bazo kosa président awa président toyoki ki azo elevende pardon ba kosa ete so message ezo koma président zota oyewa akoma kana atandela soki asilisi wana akoma na mwanza ngoma tozonga siko à la ville province ya Kinshasa na commune ya Ngalema population ya Mbiza Delvo baza kobeta mbunda na érosion oya lalu eza ko koma mabe makasi et surtout ko besu muneni mingi surtout que net kaka l'état congolais azali komona yango te ba famille ebele lelo otolo bake ba koma vraiment ba locataire misusu ba perdre ba pango na bango pe ba tebele ba kufi na ba choc wana en tout cas ba ta ko sala marche moko ya ko tambola ko dénoncer de manière que l'état congolais aye ba ko zo ba solution et ko permettre bazala na kimia ba bimaki ti na route numéro 1 EKI vers Matadi nyo surtout esali passe pe mawa to na ba détena élément oyo modeko le proposer les bino. C'est parce que c'est comme si tu as une interprétation de mon côté. Il y a pas de Zamboka. Gouvernement a prendre en charge tema kambo oyo esengeli puisque mona population kolela c'est comme si tozana mboka Congo te alors tosengi na ba autorité compétente ya mboka baleka na koremédier na situation oyo pamba te tolembi vraiment tolembi bilo bato bozotala pe bozomona boyebi lalu malamu bolikango tosengi télématique au marché pour na tina libulu oyo alors tozo lancer message oyo na batu oyo baza vraiment important ba oyo ba monique zo souffrir awa baleka na ko intervenir na ka oyo en tout cas eza eloko oyo koko impliquer batu oyo baza mingi na bonne foi, bonne volonté, en tout cas, botali la biso. Kuna so botali, kuna eza souciat oya la lune, souciat ya la lune. Vous verrez que on est aussi ici, édition sur mon collègue, mais avant tout, d'abord, rappel des titres. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a été inauguré, compagnie ainsi qu'à aviation, la Congo, Air Congo, et les Bao. Plus de 27 personnes au Kabachiko Koufa, na Liwa, ya Balania, et Utiko Zindakuna, na Inongope, na Kassai centrale, entre Kananga pe Boujima Nzela et Zalité population, Bazali Kolé la donc va transporter ma bêtise mondiale de manière que l'État congolais a lu que la bonne solution et qu'on permette que Kimia Ekota Nanzela Wana. Alors on est au bouclé complètement édition Mokale Onga on est au Koubelango avec un partenaire idéologique Maboye Baké. En tout cas Moussa Salmer qui toque on continue à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de la Monde école officielle et en plus bah activité la bino surtout bah fait Bobé Ngabiso bah reporter mon professionnel bah kita bon c'est nous Moussa qui toque Boye Baké si ma caméra montage et réalisation mais c'est là qui toque il y a ingénieur Igrid Mateta délicat spécial dans de Colabiso Felipe Bokouchou Azali administrateur marché international Yalou Fou frontière Azali Soussou, président de la personne vivant avec handicap à la Congo centrale des Ali, moto sur la compte Yambonde Kolabiso, Weya, O Azali Kuna, la compte Yambonda Écolo, magazine d'actualité. Merci de souhaiter un joyeux anniversaire. Na montrer surtout Oya Kokisi, Tope Abakisi, Voula Moko, la bonne moyenne, mon le beau été, qui bien Colon Zambé et Toda O, Mabota, Mabino. Tout à la prochaine, ma édition sur la Sikasso, Colis, Azongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.